comprendre. 20 mètres. Hein? 20 mètres. Pas musengo yaka. Zana na kwa. Mwana pango zana kwa. Nani mususu yango ndo na yango. Bala bala mususu yango wana. Donc eza lupango eza na coin. Papa kende bo. Ah, toki lisusu na coin mosusu, donc c'est une parcelle où eza située na kati ya coin. Pembeni basi batongi déjà clôture. Voilà des mètres ezali wana, tozali kozwa ba mètre. Côté mosusu tozaki déjà eza 20. Yango aki sur côté mosusu ye wana za kuna. Bozanda bo s'abonner massivement masolo ebandi. Yango wana napusani pembeni po bomona lisusu. 20 lisusu. 20. Voilà, oui oui. Na document soki bokosumba ngo. Tokosala bino. 20. Papa sima tire. Comme on vendait par rapport à l'excédent, non? L'excédent à 2 mètres. 2 mètres, on a beaucoup de langue. Bon. Vous comprenez? Et vous avez le pan boité. Botala awanzela yangoyo, watu batongi. Le pango yangoyo. Il y a 20 mètres sur 22. 20 mètres sur 22. Yangoyo, botala environnement. Batu basi batongi. Tozali awa na kati ya feli. Na kati ya feli awa donc. Na kati ya feli. Munyango. Où est la quartier nini? Quartier domaine. Ah, quartier domaine, hein? Où est avenue? Avenue on va passer en comboté. Ah. Ouais, comme on a na balabala. Kasha. Kasha, oui, voilà, je vois. Kasha. Non, à avenue Kasha, comme on vient de nous dire, et pas à Mbakolo Mabele. Yewana. Donc, Yangoana a ozo mesuré maintenant face à Liposo. Yewana a ozo mesuré. Donc, Yangoana. Omoni, le co-commissionnaire Gelor Azawana. Yewana a ozo meka. 20. Hollandi. Oui, oui. 21. Oui, oui. Hollandi. Donc, l'accident local, il y a 3 mètres. Chef, il y a Gabou. Kita kuna. Ah, toza na kati ya lopango. Surface mobimba yango. Donc, c'est ça. Tozali awa na kati ya lopango bomoni. Obaza chatongi déjà mur. Mètre carré. Yango wana ba mètre msusu bazozwa déjà kuna. Oui, oui. Otala. Atala ba dekamela. Yango wana batu bazosomba ba brique pona kotonga. Tozali kati ya quartier yango bomoni. D'accord. Voilà. Colonne. Mon yango oui à partir à colonne de Mitiangoma. Le pango yango wana obozomona en face. Batu bango wana kati. Donc mon yango entrée yango wana, entrée principale. OK. Entrée mosusu yango. Ezali non loin na avenue où ekotaka na niveau ya nécropole 1. On est très espacé là. Avenue très espacé. Donc à milimo à mabenyo c'est kokima. Prix de bâtir combien? Oui, babanda le pango babanya on 7000 à débattre. On a pris à souka. Oui, bon, prix à souka wana to sulangana bino bato mo ebisanga kino to abo suki simbi tana yesu bino tebo tabo. Po tala bino mo ko to mapango za na wote. Soko umisi pe ngo. Toko robiota ba ba ju oba promesse ona ko yabo. Omoni ava bino boyao. Omoni bino ava boyao. Bato msuo ta na yesu bino tebo zelanga na zo ya na to za na ba. Tokende bozomo na bango pe baza kuna. Bomo na bango eloko. Tala quartier yango ebanda kozotonga maneti nini yango wana. Yango wana vraiment ezotonga.